Robin Mundibu nandenga mabete lelo bena bolinga botel sa Robin nini tolingi to akola ce gars n'est plus un musicien. Botale bien depuis Kalana Lobarango, ce n'est plus un musicien. Kangeli photo à Robinho. Le boko le boko Robinho le quoi bateau selfie. Ne solo en tout cas Robinho le boko le binura bateau selfie. Quand on bateau selfie. Nous sommes le boko, il a le boko et regarde quand il photo ça. Musique en ngopé, le couteau m'a le cano peut faliter Robinho. Moi j'ai même ma main à couper. Au kotika la ko le kafali pour pâté. J'ai même ma main à couper. Viens mon tutu. Te ya ngana lobby. Robin Mundibu a retiré la colère fali pour pâter. Elle est toujours l'icolo to kati. Oh même j'ai même ma main à couper. En fait, tout ça va ta maestro. Tout ça peut ta Robin noté. Tu as ta falité. Tout ça la analyse. Malobi au monindoki. Belela. Te Robin indo. Robin bimisolo kwando. Ami bimisolo kwando kitazando ki. Oui. Pour Bible ça fait qui sabiso makanisi ya mabe. Tolérance. Oh. Eh papa. Il faut classer que na arranger ba général Camille Makoso, bon ça que na arranger ba ya ba frère nanga ba Rigo King. Tolandi ba propos ya Fabregas. Au moins que maestro va répondre avec sagesse. Bon, il bise makambo au moins mbalo à lobby, il va répondre avec sagesse. Ce que tu as qui na yeke mon koloro mata business class au kagu. Ne yango ya yoki okangela biso mulai. Et même biso ya gu nango. Et ba si un plus na nini na musique na biso. To comparer le bateau le ba na vérité. Nani Fabregas na Robinho nani na ba œuvre belle. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divin. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Ngolé à Pamba. Maison divine. Bah, l'ingambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays comme ça! On n'aime pas le pays comme ça! Ah, bonjour Clégie Zeis, nous quoi ba Poutine tout na kata TikTok. On a pena la ranoko na ba. Nous quoi ba na nyonso ma ntumba. Merci mingi mbote na yo katifo la moi sapembe kingo mwambe. Et puis mbote mingi na ba fidèles téléspectateurs na biso nyonso balanda biso na Congo c'est mon plus télévision. En tout cas c'est nous a mingi. Katifo la. Clégie Zeis. Santé ça va et puis bonjour. Bonjour Clégie Zeis, mon compost de la presse le métier noir. Bonjour, merci de Ndaka là-bas aux bêtes de la nation. Vraiment. Bonjour, naba fan nabiso nyonso sur internet, ba mesana kolanda biso à chaque fois na Congo et c'est officiel télévision. Bonjour na ba épée. Ba ko sepela ko ya ko s'abonner pour kolanda suka ka wana te. Qu'on s'abonner des importants au lundi et puis au s'abonner n'a mis PC le bino des jambes tant besoin s'abonner beaucoup de jambes tenangai donc merci beaucoup Clégie Zeis Tozali santé tout doucement par la grâce rapidement déjà tout banda sujet na biso par rapport à ba dire ya Robinho Mundibu na peut-être sur 8 ans yo kanga prendre na pesa mo ba détails sérieux nazo yoka penza ou à traiter au Guignol, Azalora, Barigokin, au côté à traiter, Mninga, Mkolo, Boye, ba place au Avandara, na au place Avandara, ne Boye, ba Goya via moi. Ce que so bandi ko so ba propos na bango, ezo kende vraiment ba clash et kende comme ko déborder. So ba comme na pointe ba c'est limité, to kende le so plus pur en tant qu'analyste, chroniqueuse plutôt. Un mot sur ça. En fait, étant chroniqueuse et puis analyste na mamboyo donc à la ligue on les choses normalement est quelqu'un qui est Ali Foreman babandi pa bitumba parce que toye besika ba ok na ngote qu'on se le dise c'est de la bassesse
Tango oya telemi alobi ke yo voyage kana business class te o pe kuna kia kangi photo molai loko amona bandi puberté na business class donc yo pour bandi puberté pour na moni yango ne bongo business class na moni elo ba aussi la biso te si ko tango yo zui photo kangi yango pour na business class na avion ya yote yo mtambongo na avion ya yote ni na jet na yo moko te privé yo pe muningo zo senga muninga ya na business class yo moko pe na to monite que aux jet na yo moko uniquement loko ba mo pa o basalango mais zaka kena rana bango tikanga na loba parce que à la lieu ouvre les choses honte na rana bango ba pesa biso miso ba pesa biso bêtise te la ba bêtise. On a besoin d'écouter les œuvres au boyer la biso na marché. Ceux qui te yebi Robino Mundibu, ceux qui te yebi Fabregas le maestro. Est-ce que te yebi bango pour baya oseko baya bête la biso masolo ba clash na bango. Biso ne tozo be to ya tine to la na bango pour to la na ba clash na bango. To la na ba bonne musique au ba pesa biso. On n'a pas besoin de ça. Génération o ezoya ezana posa na ngote. Génération ezoya ezana posa maestro mobo ya betaka yamado et binisaka Afrique mobimbe monde entier azwe lango disque d'or. Génération ezana posa eba histoire wana. Génération ezana posa eyo kalisolo ya mate sokola matakwa oyo ebinisa ata na Afrique pe malgré notre disque d'or ezwa mate. On est multiplié mais fort. Il y a conseil la biso musala malam. Ba générique le corps Robin mais ça y a ba générique éducatif. Le contraire, bon multiplié mais fort, il y a qu'on développer des niveaux bando sala la ba clash. Et puis il y a qu'on développer des niveaux boya ko pesa biso lubu na bino asola ko pola. Oyo ko biki sa génération. Moi tozonga pa na yo. On n'a pas perçu d'Indaka. Et bien, perçu de Bombardaka. Merci. Ben, comment est-ce qu'on peut faire un message merci de l'enga Bombardaka. Par rapport à Makambo, tout solo là, so Rosalana. En tout cas, là, nous attendons sa énergie. La zone solo ya la banda ba mafuta ya ngoma jaka. Na ba mafuta la resi ba de cléchi ba ba le bese bele. Ngelo zo bomanga. Bato selfie wala ya nani ya mundibu. Ala boko mlai ala. Ya asisi la mundibu bravo. Oli boko ye boni ki bo mwa makasi boy. Mais business il fallait normalement voyager pendant mutu moko boye après ça ta téléphone ata mutu wana pembeni de quoi ça la moi business kasi yo fouté la batu babi na bien il fallait boye yo ça mutambongo kasi Robin Mundibu mutambongo boko téléphone là kasi yo la kisibiso ya wande na business que son et pour na tuna nozela ubiki avion zala nango cimetière ezala dia cercueil ozali kolo yeli bende zo pumbwe. On est mis na série Amour sauvage. Moi, ça lobby. Abi, Matisse Kinga na ndeke na wana animal wana za bazel. Yaya. Matine ça la kaka ke au décollage. Na mutu ana business class. Na mutu ana ngombol. Bino tu boaka motema bo mekipe ko sanzi. Nde amone yebo bete biso tolo. Oyo ça peut crash pe bourre bino pas dae na épée. Oh. Tout bête ma solo et simba ba vie à batute est-ce qu'on bête maintenant pour ton matara avion tant to quitter à volonté ensemble Fabregas a sombi avion le binango fola yena ni Robino Mundibu na côté Robino Mundibu mikolele kaki mais asali ki bo mwana mona baki Robino Mundibu agisa le roi moi bien ki bo mwana ne ka poyer paquet à voyager na non problème est business class Obini e kangeli photo à Robino le boko Robino le quoi la ni na biso t-shirt ya nini ya nini ya izoki ya type tellement le boko Robino le quoi bateau selfie ne solo ka en tout cas Robino le boko ni bino bateau selfie quand on bateau selfie nous on le boko il doit le boko ya la ta photo ça ça ka bien ça ka mo kwani siko yo mo na selfie par rapport à
makambo baobe oyo traité muninga muta na biboy omoni nga pena te na vandi na landi Fabregas à lobby na landi Robin on a problématique pour ceux qui maestro à lobby nini abi to koyeba ba rang social na biso to pe ba mode de vie na biso soto ki otala obisika zalaka obisika alors répondre na sagesse mais yo comme tu as immature en tout cas Robin Mundibu bimbisa na onga inde konanga tu traites de Robin Mundibu immature mais la qui maturité appena mwana mukie alors qui maturité on ne compare pas l'incomparable donc yo que no lobake Fabregas a lo kwa barigo kin mais atana sage moraza na otala yo que musika te tozonga ta Robin lukuta mabe biso to ba vérité biso to papolaka ba to Robin so ba silika la bino Alain Toubuzara voilà comment moment comme un artiste musicien ou asala rapper ah papa to na côté là qui a na soni si plateau mo mapo na Robin Mundibu grand frère na ngai cousin na ngai nani Zara abina na koma peton jouer garçon abeta ballon pour liboso azaka na teinture mtu yaya nanga mona oncle nanga Zambila colonel Full papa nae alela mu Robin Mundibu makasi na banda oyoka ba musique ya Robin na nzela ndeko na nga wana mais ana on loba makambo vrai ngaza mutu te na lobango allez à excuser nga Robin Mundibu obeta faux mwana komo lukasko ba no kotsa batu na se ya ba carton moko bondire bana mikie to landi ba propos ya Fabregas au moins que maestro a répondre avec sagesse bon yebise makambo au moins mbalo ya lobby ya zo répondre avec sagesse ce que ta lobaki na yeke mukolo romata business class oko kagu nde yango ya yoki okangela biso mulai et même biso ya gu nango e bakisi implice na nini na musique na biso to comparer le bato ba na vérité nani Fabregas na Robin nani ana ba œuvre belle toyemba ba rumba lokwa ya lobby ke boîte ya na ndenga mabete na boîte wana obetela biso kaka matisa kitisa mat à part yango ça roule les kagou ceux qui peut la rouler les riz comment peut-on jouer les ballons à part ça ya betela biso ni Jesus auto banini ke yo informé que Robin Mundibu mtasala ba kamikaze ya na obi kamikaze ngo nini kamikaze barumba lo ba kamikaze kamikaze ngo kasi nzembo nini yemba yo na lobi kamikaze wana yo comparango na rumba nini ya Fabregas balisangwata Robin Mundibu na ndenga mabete lelo bena bolinga botel sa Robin nini ki akola Robin yo kola merci de coperci tu total sa Robin yo Robin yo yene mtoluki ya maestro problème balobi de fois on répond les imbéciles par les silences. Ma réponse à maestro et la saka qui aligné ko aligné au répondre d'été donc on tourne déjà kolobi ke o balobi o bobi tellement à une to vanda on doit saboter un nani journaliste to koloba ke aux orgues abi bon bisika to uta ne définir banane bisotoza on dit toujours que la maison est le reflet et le miroir de l'âme tant otala ndako mutu no yebake amnezande nini sko ya tindi biso na bandako ti toke kotala ya so Fabregas abomela o mutu so Fabregas sala on peut comprendre en tout cas ataba enango pe na loba aba plaisir ba dire peut-être comment so na yebaki ke azana simaridwana lalenda lalena okanga et puis au moni koloba na lobi ngana loba ngwa chaque fois moi ba musicien na biso balinga trop koloba sans ana oyo faut za lokwa ba papa chéri faut za ko ba Koffi Olomide faut za ko ba Antsone attaquine kestere menea oyeba kazana rando makasi na papa wemba babi ba mona na boye abi papa wemba apesa nga mbote na foka vie po apesa nga kanda maloba ba momo méchante ke lokwa ke na boma Robinho na côté la kio mais ay comme makamako boma maestro ya na sukole liyo maboko te ababoma te alobaki ko étrangler ngola sani mutu na sapongi tango la objectif ya ko étrangler zani ko tuer mutu c'est la tuerie non zongela Robin Mundibu to benga sko comme un criminel est-ce que so mutu ay point étrangler za ka pas bon comme criminel c'est qu'on a le billet clégie yo inconscient o lali na pongi
nga na ye na étranglé yo sans défense. Toi na bana. C'est quoi objectif na nga tine na étranglé. Ah, étouffé nous fois Koufa. Na étouffé yo arrêter souffle non tu meurs. Non c'est que son maestro Koufi. Bana na ya tiki. Musique ya ngope lukuta mabe olekano pe falite Robinho. Wana je mets ma main à couper. Okotika la koleka fali pour pate. J'ai même ma main à couper. Viens mon tutu. Te ya nga na lobby. Robinho Mundibu akotika la koleka fali pour pate. Aigle toujours likolo to kati. Oh même j'ai même ma main à couper. Mukolo Robinho Mundibu akoleka aigle c'est aigle ils sont invités. Le quoi yé azana sima aigle. Alors bi ba conflit tout ya aigle. Yé pa kotango. Azaka na sama kola aigle. Ako mataka te. Pour ne comme skolo kwa mutu. Wana komo la kela eh. Oh la biso to amba mama. Biso to aba mama. Yo mi la kela mat. Biso to za ba mama to ana mois de mars. Mama charaki. Te mama soki pe mwana akoyoka te. Akoma pe na niveau ko beta liputa. Robinho Mundibu biso to ngala tie la mais faut la yo chate yango. Oyo poche. Leka fali pour pas total. To boto chona maestro poto bakio to abato maestro. To choka leka fali. Toza en fait toza bata maestro te. Toza pe bata Robinho te. To pe bata fali te. Tozo sala analyse. Malobi omuni ndoki. Belela. Te Robinho indoki. Nani ndendo. Na Robinho ami bimisalo kwando. Ami bimisalo kwando kitazandoki. Po Bible so fait kisabiso makanisi ya mabe. Tolérance. Oh. Eh papa. Faut la loba non. Ozo comprendre na ministre Robinho Mundibu azo se présenter le quoi bon ndoki. Ndoki ko pona nini? Yaya, respectez quand même œuvre moninga. Ce qui peut respecter ngo na miso batu. Dialogue avant azara musicien. Yoka. Sikonda lelo munzanzama. akomani le roi mutamaboki. Kwani mutamaboki so mona Fabrice a sali vidéo a sexa batu. Hi, a bangsa batu. Toi c'est déguisé na clown mo ba comme ça théâtre. Gomme yangwa le bimit. Batamaboki ba sala gomme, ba sala générique bongo. Yebisanga gomme wana o ebimi. Ezo beta to ebeta te. Batu na ye Robinho gompo aloba ke ebeta nga na affirmer ke ebeta c'est un musicien aza mutoma bokete o comprendre et puis azo garder bande na ye musicien mais si ko point ni Robinho Mundibu ozo longo na bande na yo ozo déborder moni Robinho Mundibu ndé na omona c'est que moi je comprends et ça complexe. Robinho Babe a complexe. Robinho complexe, a complexé Fabregas. C'est que je comprends. Tu es sûr de ça? Oui, très sûr. On va dire complexe. Pourquoi faut expliquer Bissopé que non? A complexé par rapport à Boé. A complexé par rapport à Nini. Au moniteur Robinho Mundibu, tu passes à la télé. Aux alaba œuvre na yo. Vends tes produits, dès que la musique na yo, ça la marketing la musique na yo, cause à nos porte-parole ya maestro Fabregas te. On se comprend. Pour musala ou ya comme sala. Et comme il a commencé à le quoi net abimi porte-parole ya maestro Fabregas, au moment batbana pour ça y a plus évolution ya yomoko. Quand tu prends tout ton temps à la télé, tu parles avec quelqu'un. Ozo le belaka amutu. C'est que quelque part, ozo bimaloko la ndeti o mongamba na ye, oye côté kandeye. Au moment où katanga sala bongo, et ça va dire ou ba propos na ye, et ça complexe. Oui, c'est vrai. Alors ba nani Fabregas asila. Azali. Non, mais pas na ye. Ngana linka na tuna. Nsembo nini to eloko mo abwaka e simbisa disque d'or loko simbisa fali nani na Yamado Yamado moki na ba maputa ngana eba liputa na eba ngwe pa pichi banda l'écrivain ou ba le fou noir dans un pays blanc dans un pays de blanc na yebi liputa ne pa pichi banda si le pe si la terre mais na kamwe na mona ndenge nini liputa ne teka melata Afrique mobimba na Europe na ba konzi balata ya Mado yaya sikoyo tomona mutu kasi na oloba akozi ya liputa na balata ngona na clip wana ya Mado mais comment liputa neza ya Mado te ba pesa ngo ya Mado par rapport à nini ba musicien balata kana ba danseuse to ndima muninga atoko ndima ete so une émission
nayebisa bino les gens ngana tokana te pour tuna ba question nanga les 4 ye moko ndinga zana oyo kasuka diki tomba otune ba question na potinde ya banda oloba oyo azoloba Robino siko côté maestro avandi a oloba le ndaka côté maestro avandi tanga amona Robino badi ko lobela makamé ko Robino yo kana maestro lobi ngana futi etende ni osela sikoyo eloko moko maestro pe batuna ke makamba Robino ale kakango sagement allez kakango sagement répondre à oui mais ma réponse il y a Fabregas et Zalaka d'une manière polie dans le sens à les eo mais na kimia si tu es intelligent ndo comprendre ce que yango moni soit Robinho ya zana posa mona pe maestro ayo bandi oganga lokwaye ce qu'on aime c'est no bisikani mafuta Robinho mati bien bon monika des fois on marché pas nani Nosbi ne ba warrior ba lobela kai siko akomo lakisa que les ennemis de Fali Poupa sont aussi mes ennemis nyonso na po nini ala sa Fali Poupa ke l'ennemi de ton ami alors ba kiango siko liboso azaki bongote akomi so bimisa siko bongo po ni po Fali Poupa akajoleye Fali Poupa aller ngwana msusu po moi pe business class na pa équipe di cap la merveille aux aviens na ngai tala kaka kuna muto wana photo ko bendele ko ya te ale yango moni photo wana lokola bato selfie loboko ya mundibo bimi tam le lokwa tib ozo mona ni osola pona nini parce que wana poso se pesa mtu yeba ke aigle ana clan nai Robinho mundibu aza musicien ngana lobaki ake akangama na ya na Fali pona peut-être ma déception, ma blessure, mais on a comprendre le comment ça Robinho comme qui mukala. Robinho mundibu a comme le quoi mukala, il a Fali Poupa. Yango a comme ko sala ni jour na tumbi maestro awa na tumba qui faut ngana lingo sa ba analyse moins correct pour intelligent. Ton na talinga bi ah non côté les nani. Muto comme niveau ba ko étrangler. Oh mais non, mutu nyo soit déçu les loko wana. Bon le papa, tinda ka c'est les matoyoka. Comme ça tous on a plateau. Rapidement Berliv so comme mabiso na vidéo wana internautes batala et puis tozonga na plateau ne plus un musicien botale bien depuis kalana lo barango ce n'est plus un musicien il faut classer que na arranger ba général Camille Makoso botake na arranger ba ya ba frère nanga ba Rigokin s'il vous plaît c'est un blogueur s'il vous plaît c'est quand même ton frère c'est quand même ton frère tu t'imagines un peu attends c'est quand même ton frère pose-moi la question pourquoi j'ai dit ça pour quelle raison ben il y a plein de raisons il y a plein de raisons en fait pour gérant en privé ou les bossards à la télévision mais qui a commencé entre moi et lui, qui a commencé de parler économique et business? Qui a commencé? C'est lui, non? Moi, je suis là juste pour se défendre parce que de l'autre côté, j'ai les gens où ils foutent là, ils en change quand je voyage, quand ils écoutent des choses comme ça. Tu vois un peu? Merci beaucoup. Ça dérange. Merci beaucoup. Donc voilà, donc il y a un moment où éclaircir mon opinion. Tant que lobby que les Ivoiriens nous regardent, les Ivoiriens désormais regardez les artistes, écoutez les artistes et non les blogueurs. Merci voilà. beaucoup. Si vous avez blogueur, merci artiste voilà. Merci beaucoup Robin. Une minute. De retour sur le plateau avec mes invités Katifo là. Merci Ndaka. Nasir Binomoro Bolandi yango. Je lave les mains. Robinho mundibu. Na boy nanga na saka criminalité yaya. Na boaki. Ya koboma mutu. Na boy nangai. Yaya abazu sous au Monique yango ngai pe na loba. Au Monique va dire ya Robinho mundibu. Naba dire ya maestro Fabregas nana bibi bolole nana bibi mayele nana bibi mukolo nana bibi mwana mukie yaya moko pe tomba tuni opeli kambo est-ce que faut le baka kamabe pendant Robinho ba ici okoki ko répondre sagement te boza exemple ya société ça la tasse nga lobana là-bas au bête na baka ba ça la tasse semblant omoni Fabregas be makasi mais ce qu'elle est la télévision ana politique ya ngiama si azwa pena politique ya ngiama moni ya ngiama ko zalo moni le quoi anio
même koye tu vas bien les rois de la forêt oh mon boy ah oui so répondre proposer mais na kati na e so bella le coussin aussi coussin et est-ce que quoi maestro allo aza Robin au coussin mon nazana Robin au parole elle est non bibo Robin au pe ala te omoni ba mi balé ba na rando makasi Fabregas aobeta Robin au mundibu makambo en coulisses omoni ce qu'on force à Fabregas et la liwa aobete makambo en coulisses atinda batuna ye yaba abata si Robinho là ça la 12 tema longone mwana wenge abima déjà comme un warrior Robinho sikoyo 12 sagesse ezozala te yango bato nyonso baosa nini bakomo neti nga lelo so ngai laba obeti na boyi pene okotela Robinho mundibu jansi luonda okotele te na boyi nanga kokotele lelo nga pena na apena ngambo kati fola yaka pona omona video yo lobake a étrangler maestro à comprendre maman que ça qui bon mwana nandenga bâton selfie wana elembi singa pourquoi on a le beau côté ya eza bâton selfie so beneza le beau ko Robin c'est le Robin on a le beau comme lai en tout cas nandenga mabete que Zeis nga pena on le bananga avec beaucoup de regrets je suis une maman et puis naza parent en même temps je ne souhaiterais jamais la mort ya moi na batu hein voir quelqu'un voir l'enfant d'autrui l'enfant d'une autre mère mourir parce qu'il y a des rancunes, il y a des blabla, les gens ont dit, il y a des indifférences, ça ne sert à rien. À quoi sert de tuer ton prochain pour gagner si c'est le succès? Même si tu tuais Fabregas, hein, papa, pour les gens au sacoli que l'objet qu'on étranglé. Tout ça va bien, tout ça va mal être un déconabiso. Combien de personnes vont faire dans l'avion? C'est qui va étrangler bangopé. Biso toi on ndeko biso tani ami pure vie papa ya Jack a uté ko kufa abo papa Doug a ça qui crise na kati avion c'est que a ça pe na munguna mo peut-être étrangler qui est to loba bongo donc comment révéler ba secret monsieur ko ya non loba et comment m'appelle le lobé Fabregas pe papa sali pe crise na avion Perside akola ta be Perside oh to comment na ba niveau na té c'était juste papa to comprends. Tout mec un peu au solo là. Papa Zeis. Comportement ba c'est la mbeli papa Zeis. Aye chayo na libumu papa Zeis. To kotele kaka. To manyola maloba. Il faut Robinho ayebake eloko alobi. Jour nyonso Fabregas akozwa ka problème. Et bosso yazane na vie. So kazati bako abaro ba tindi mu. Atindi mutu. To ke bana balang na. C'est ça la méthode d'étranglement. Papa quoi sert? Hein? De tuer l'enfant qui a été conçu dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Et avec cette douleur d'enfantement, oh ezaka pasi pour na mutuko maman ko bota. Biso to bota fola, biso to ba maman, to ba jeune fille na bina YouTube te, to iba maman to boka ba zemite to bota. Siko pasio zaka pousse, donc yo lingo étrangler moi na mutu na kati ya avion kaka popo zaka na rancune na ye. C'est ça manque ya sagesse. Ngapena na sokoli ma bo. Effectivement que ça manque ya sagesse. On termine déjà avec le sujet Robinho Mundi pour moi sur Fabregas. Donc na posa ya moi Toli na bango mi balé. Baye bandeni bako gérer ba guerre na bango ainsi Perside apesi ba point de vue na Katifo là aussi mais deuxième sujet na biso il passe à bambongo après ko clasher héritier Ferrego là c'est le scram sextapé lelo tout ça l'analyse mobo to zo minute belité maintenant la pour ça ba comprendre qu'est-ce qui se passe rapidement? Katifo là. Après clash. Après clash, au fin héritier. Ma colomique, azakutu boye. Allez, wana sextap na ye kopima. Dans le billet. Et le ballon ta. Quand ça na biso ya Christine Ndora. Alabi ba dollar wana wa bambaki na concert à Fali. Il a qui va dollar Afrique du Sud. Ils allaient à dollar Afrique du Sud. Bon Afrique du Sud. En fait, là-bas qui est un bon Afrique du Sud. Nani na lo baboy. Clégie Zeis. Est-ce que au yebi que ezana batwe belé au ba musicien na biso ba yembaka? Ben oui. Oui bien. Ben oui. Donc on peut cet exemple. Tetendae.
Eric Mandala. Eric Mandala. Alors Eric Mandala solisa quel sou. Aleke na mbongo. Il y a le bel équipe. Maboko ba. Nani yebisanga yeli pasa bambongo entreprise ni nazana ona Kishasa awa. Atelemi ka lobi ke nena zaboy. Oyo yanga. Boya Mandala oyo bizarre. Ah papa. Qu'est-ce là qui ça? Ya liboso na ngai na yo etant que ba chroniqueur. Toi na univers groupe eza ya nani? Univers groupe eza ya nani? Na ba matosi ya lolenge ni. Entreprise na yo ka moko na tangi. To bana malembe to kende. Poto yo sala publicité na ye awate. To zo pese exemple Eric Mandala. Iye di pasa bambongo aleke na mbongo. Tokei malembe. Bayemba badidi kinwani. Bazala pe na ba ranking na ba musicien mususuti. Oso mona badidi kinwani baleka badiko clash ba musicien. Po bango ba omoni ba mensei na bato bayemba bango mingi. Bazaka lokwa basi andumba. Soka moni succès e pas la baobette. Aye pas la baobette. Pour la baobette ça nini? Abwaka ye. Poza posa ye bana. Ozo comprendre. Ceux qui succès n'ont pas la baobette. A kepa Jansi Luonda. Pour Jansa Sani. Abwaka. Succès l'on kuna. Aye. Yango koyoka. Faire aye mbili pasa bambongo. Fali pour pas mbili pasa bambongo. Ozo comprendre. Na lobby au leki na concert. Au bambi soi-disant $20,000. Au clashé. Après lobby mo takana yo. Et bibi na mi so batou. Oza nani. Est-ce que le musicien baroza derrière yango? Na lobby ba musicien baroza derrière yango pourquoi ba musicien ba na ba fans. Fan pe musunda zona tanga hotel héritier boye. Clégie aolela aoyoka banzembo héritier la baobette aolela bamsu bazana lokwa biso to sambelaka ozo sala louange et adoration et pas nzambe na ba chanson chrétienne mais za ba tumususu aovana na ndako aoyoka pena gombe na gombe mutu e baluki mafute panzani azomona héritier lokwa nzambe. Si comme tu as bon temps à mon dénigrer héritier pour asoka yebi secret na yo pour saloma be et 5 minutes. Ok, on prend Percy Ndaka. Les lotos courir vraiment na simangoma. Percy Ndaka à propos ya makambali pasa bambongo. Il a parlé. Otumboli bana wenge yeba yoko suka. Na Kinshasa balakisi li pasa bambongo ke wenge sali. Kasi na kwa wenge. Kozala ndenge moko. Sora bandeli susu teze mboreza. Les enfants de wenge tala. Yavana na ita kosima wenge. Nani ite akanda. Asenga pardon et moi lobi. Bana wenge na luka problème. Na kena ko senga na pardon. Na koma ke étouffement. Ya fingi héritier. Ake na gola mutabata lobana eta kibana te to chata so héritier ta za muto na temba classe a des fois tombo kaka. Mais vieux gola alobaka te ba yamba na boso na politique. Azo répondre ba question musu ba fan kutu ba siliki. Bobi pona nini oka ko répondre aluka ka ne ba problème témoin mobala ba tu papa Hervé. Kende ko finga na Ferregola. Kende na Yansone. Zo Eric Mandala, le boss. Laurette Mandala, je te salue ma soeur, ma consoeur. Alfingiye. Zo do ba prêtre nyonso. O ba soutenir abatu. Donc il y a moni $20,000 na ewana. Et les qui y a batu nyonso. O ba sali jackpot gima kwendu. We are the war. Yana nzembo te falia yemba ka basirane kangaka ya yekute kangi penzate. We are the war. To mona gima kwendu te vie na salon je te salue. Na mona gima kwendu ta leka finga. Mais yemonze ma we are the war zeso achangu na ndaku na e bo le kana veni na salon wana baba fe ndu abi la ba bet tata mo sabana na ko bandela ngata 50 fois bombo na ngikufa a. Maleka TVT a finga bato. Atako mampala ngo. Siko tala ya vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, ce n'est que les débuts aussi avec les bana wenge. Malamu na moto ko suki sa ya so yebi ko tambwisa vino mabe keba. Yozo ko finga bino bozana bino la plupart bato bozana bino pe ba boire la plupart bolinga ba chéri trop. Bozana bino pe na contrôle te. Momi wano zala kina whisky pe kezongi. Kuna whisky elobinga ya Jack si obwaka ki Jack.
kuna shisha soki shisha etele bochile kote kuna moi nini bakoko babenga yango nini moi ganja kote esi obetaki yaya obosani ke kamera ezalaki sko fille ana peut-être babengeka yo beta na lipasa est-ce qu'on a toana montamon vie eza todendisa petite pesa biso lelo tani bakitisa ba Michel Bakenda na kama namoni émission momo so amibenga Doberman oyo azoloba nini ke azana mitaka Michel Bakenda wana 2020 alobaka babiloba loba donc pona loba ke wa folie les grandeurs pona loba ke so yebi ya wana vino niamu koya na yo te po télévision eza nango église Tézéis siko motaka ya papa monani tu vois papa benga na chambre maman bana ya kotala basambwisi lipasa babongo na bisheri na lembi komona mababe na moi mababe mingi na boy kotala ngo na les gens vont mourir je regarde pas donc on a dit pas ça va mbongo ya mamba soni Merci. Déjà on chute vers la fin. Ceux qui ont un conseil au couper ça ne passe pas bon. Tezate. Bon. Ngai conseil ngazate yana mbongo belenga la pie conseil nino. Il passe pas. Exacté. C'est un fou joyeux dans le sens. Ana mbongo na ba délire na mobali kitoko selon ye tozondima. Alata kitoko ole carton son concert. Ada na nyoso. Mais Bobby au jour du malheur réfléchis. Moi la Bible les autres tinda biso. Yaya mutakala ezakelo ka soni. Ndenga mabete oza père de famille. Ndenga ba publier yo malédiction on a bana. Ngai penzani na zaboy. Mutu moko boazu a sabotenga. Par exemple na biloba loba na mutu mona na salvi babimisi bolumbu na na télévision et ça la soni ya makasi katifona. So lokola ye ana e mutu munoko. Ana e mutu buzoba. Et l'obélé le côté au contraire et bendeli ba marché pour le lopé ezala banzele baza ba katula soif ba ko luka mibali ba le bien lo moko comme conseil on a kokio lo bananga il pour na clôturer soki ozongi penda mutu yaya amsubi lo musu pesa na ba puiti yorobo osuninde kona biso te yorobo tando tindiki yaya na libulu yorobo soki lelo ba pendre nani ndeko na biso lipasa bambongo za pona yorobo nde penza filmaki abisi yorobo publier yorobo en tout cas tala sko bisiko memi yaya lokola yaya to moni déjà mutaka yaya na moni te la boyaki masumu mais kati fo la talaki ni so kati fo la yango le lati basi yaya na biso yaya na biso conseil to yo to luka conseil ya dipasa bambongo amnoko mingi ce qui conseil exact yaya conseil ya solo eza yaya bambaka bambongo na concert kombono ke kende liboso mais yoko bima soute ya yo na maîtrise au lobate ce qu'on moni place to komi mais ça problème te okoki po bandela c'est quoi tout nanga nini les Zéis malheureusement quand il n'a pas qui n'a conseil malheureusement réputation baso maroni na $20,000 ni na $40,000 ni na $100,000 ce que c'est poli et poli ba récupérer ngo na après ba année ya ko sala dépression conséquence était yo mieux que conseil auto lukato pesa et le côté aye ezaka conséquence pour ba $20,000 wana Zéis et somba la ngote il y a $20,000 ana pesa en bas belé ana ba orphelinat et somba réputation on est arrivé pratiquement à la fin de notre émission même ngamoko lelo ba dédicace ezalati to courir simangonga ndenga mabe même ngamoko ba dédicace ezalati un grand merci na bino nyoso to bolanda biso opesa biso chance. On est arrivé vraiment à la fin de notre émission. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. On se retrouve dans le prochain numéro. Bye. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe.
Maison Given, à Bossalibinote, à Tchelibinope promotion, Angolais à Pamba. Maison Given, Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime